Kendeka koto wana biso te toboyi. Kendeka koto kendaka wana. Kendeka kota mulili biso toboyi. Toboyi penda toboyi. Bon, mais je préfère faire Johnny Kokeye. Si tu as fait Johnny Kokeye, tu as fait Johnny Kokeye, merci pour. Je préfère faire Johnny Kokeye. Tu as ça le côté. Tu as la tine dans côté. Non, que tout le monde reprend mango, tout le monde papa Wemba. Fallait et le coco est ma soeur, ça te. Fait beaucoup là le baron déjà. Toboyi Nabiso, yo. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Yo na F victime, yo zarana. Bon, F victime, mon nom est ami, puis frère, il y a Aigle, du Cap La Merveille. Donc, on a pendant, donc, confrère pendant. Donc, tant que mon a 8 ans, il y a un côté ambassade. Pour moi, on a bêtise 5 fois. Il y a ma famille, on a soit fidèle. On a famille 2 fois. 3 fois, on a 2 fois. Il y a 2 fois. 4e fois, parce que il y a 2 fois, on a ma maman. Et ça va passer à ma mère, elle est en Bruxelles. Maman, on a ma foute, maman prophétesse, on a payé son mot à trop. Parce qu'on est en Bruxelles, on est en Belgique. Donc, on a 4e fois, 2 fois, on a côté, on a vu, moi, on a petit tête, on a ma cam. Souvent, on a l'embaki. Après, une fois, ils ont dit qu'il y a Aigle Moko. À copain, on a dit moi na matadi donc itina tanga comme on a foulé pour ça mama be ndenge alobela kapo Aigle ngaba lokuta te ya kina lokuta nakati ya kopa donc c'est ça a betingelo moi mundu qui a refina 5e moko na ye pena mutasuka wala donc elle était le kate de faux bimisa donc Aigle tsegola pour voilà si donc asila na nga liboso donc on sali pour qu'il monte ma malamu leki. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Yo ozaka na kopo te. Batimbelo ke mandia bakundelo premier bembe. Deuxième bembe bakundelo, troisième bembe bakundelo, na quatrième bembe. Do yo kaka bembe. Mbongo fallait zaka mongo kundelo bembe. Eh mon frère, mongo fallait mo kamba kundelo bembe te. Ndazo bisa okango da talelo. Ata elo ka osala. Ba osala elo côté. Awo. Aigle, ma papa ko fina. Zila tozala ka. Ata neti vie ona. Mutunguba apesi mbongo a financer ata mutunguba financer de l'autre côté ata mutunguba a financer nabi eloko mona obisa yo ketelo makepoza mango to no papa lo ba fala sa ebinyoto eloko so ko ebete maloba mowe. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Focus nzamba kotunanga Tata, nzamba juste visa wana zwaki le baka boki nguna na Paris. Soko zongo na okine total passe au matela. Et quoi yo za trosi. Mutungu batindeli yo. A poster yo. Mais mutungu ba vie mo ba problématique. Tout ça na vie mo problématique à part vie Jossar. Ah bon? Ouais, vie mo problématique. Oh. Vie mo problématique. Vie ato vie wana na to expliquer vie wana ato lobi na yo ke merci ku chapeau pour na fali. To za tina noter. Et si d'abord il y a code de voyage de Sana Simo Gimbangu, au sens où déjà, bah il va au Makolo, fallait y va au Makolo. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Merci Fali, merci Nandi Makete, l'échec qui y a avion, mais ngana tikala l'échec qui avion Bango. Je salue pas ça qui se merci beaucoup na oh nous solo belanga na Wuklo. Na comprendre que ça solo il y a ça na liboma ba ina liboma o ina liboma penda ba ina liboma ba ina liboma kolanda te et la blom so ba dringa okomodo wasiko tout le monde ba me professeur mso avant kende avant tant que ça biso abaye ba tirbo fort ayo pese soko kota suka pena nga un professeur moko ya aspect ça biso cours à comptabilité dans la marketing. Alors ça soit bien tellement ba fille ba seka tu connais l'histoire des chiens. Fille en a le batabi, voilà la maman ina buzoba. Donc veut dire que timba mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie. Tout le bela vie Papi Gen.
émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Yo Brondo nazalaka moninga na yo te. Pe na kotika la pe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga Baninga tango kokie. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotika la kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Andro Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, moi je suis pas ton ami hein. Nala moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Si vous tournez le soir, Boyeba, est-ce que Akimi, est-ce que il est comédien, c'est-à-dire on va essayer de découvrir un mot plus sur la vie de restez connectés sur nos abonnés, abonne-toi, c'est gratuit et puis partager l'émission et vous avez la musique. De compoter. Mbote Ndekonangai, les grands journalistes, Papi, Tolobe la vie, bon, moi c'est Kovosta, parce que c'est la première fois. Il y a une émission dans les cas. Kovosta, nous avons encore parmi les 15 euros, Aigle, Kakipa, Kokolututu.com, qui n'a pas tout le monde en boca, tout ça, la moussala, Frère Zonga. Donc, raison pour moi, on a qui est reportant la question foot à pénalité. Mais tout justement, dans le cas, pour nous, on Panzani qui est au Kimi, il paraît que c'est Aigle. Quand on a les papous côté gauche, il y a Aigle, là qui mouvement, c'est pas bien. Patina Chop pour la Katakin déjà. Ça comme la Katakin. Donc, Aigle, ça sera Kovosta, Patina Chop pour Kovosta. Donc, on a mon frère. Donc, si. Bon, effectivement, bon, il y a R, pas R Chop, il y a R dans avion monsieur alors pas Turkish avion ça succès Mikolo Babi ba on va lire trop dans quatre avions bon ba gina R Qatar voilà bisonga na gina Air France voilà bon quand ça va commenter bon alors tout le monde ngato ngana gina Air France na Aigle to gina moko na ba joka na ba confrère ba Bendoson voilà na équipe de base de Dilasso Manu et le directeur juste en passant il dit Badiata on te manana Boduga toi qui ensemble na bango donc toi qui na Air France donc c'est ça bani kata zebola on a ko bebisa poto ya kida banzamba na ba tobija na ba mando na pona ko kwesa Tour Eiffel yalla Voilà, là je fais un petit coucou. C'était Kwatamaja, Motema ya Ndegrabiso, Maman Nancy, Nzongani. Il y a même te contrôler. C'était Kwatamaja. C'est base actualité. Tout cela nous c'est quoi? Ça représente nous Kimi.
Bon, si, non, ça, Nego Papi. Non, Nego Papi, moni. Bon, tant que le bar, c'est une question d'organisation et de professionnalisme, tant que le bar des gens, c'est si que ils sont tout dans la carte Malubana. Et alors, Kakipa, tout peu comme dans la carte Malubana. Et alors, nous sommes tous dans Kipa qui a monté. Bon, c'est la première fois que dans la Ringa Moko. Donc, retour, on a vu des vols différents. On a dans les 31, avec le bagage les premiers. Et alors, nous sommes obligés de faire Moko, on a fait Namouté. Mon tout est quand classe matin, je suis passé à mon Liège, en Belgique, à Ebine, à Charles de Gaulle. Taka bon, on a bino tale tando, aéroport Munene, au Korobunga. Donc, tant que je suis L41, je croyais que c'était les colos, na aucun L41. Ok, na les colos, bah changeaka na kata billet. Donc, on a peine à timba qui était fondé la billet na place ni na oue côté la na ni na pour na côté na vol ya Air France ya Kinshasa. Na kika na L41 na tuni be na fandi na ye camion na boy. Na mon ka ba mindele ba congolais bazate na oh non na timbi na bien tuna. Les temps na tuna déjà c'est trop tard. Donc comme il va ouais 10h45 déjà. Na lela nzolele na la peine na c'est ça donc. Ouais na suka na bimi na ngai na bimi bon. Bon, ça l'homme proposé dispose nzamba ebika ndinga sali makambo na ye alors na bimi na nga na kepe na direction ya billet na confirmer na ngai batoninga so okene lobby ngabi non na bon pour le moment téléphone comme parler na iba c'est qu'est-ce qu'on fait pour na luka ko changer date donc yango bagage na tout ezakuna baba na Air France donc la garda kango si longtemps son ajoki bon billet on s'en envoyer ko confirmer pour ba ça lango et pour na voluka ko kende jour na ça qui na salle réservation de sous la deuxième réservation. OK, voilà. Karim Biasaka, cosmétique. Mona mayele na osho na donc India. Karim Biasaka petit terre na do petit terre moko mona mabele do abanda kopo banda 2012. Yeah, donc makamba parfait original. Donc ça va béni bana Angola, bana Luanda, bana Kili, bana tout donc bientôt là donc qui te connaît na film donc c'est ça. Alors il y a F victime, il y a bon F victime mon nom naza ami puis frère il y a Aigle du Cap la Merveille. Donc naza pena donc confrère pena. Donc tant au monde qui à 8 ans. À Rodukatin, côté ambassade pour la bêtise 5 fois. Il y a ma famille na so fidataire. Na liambongo famille deux fois. 3 fois on a 2 fois il y a pour ta famille 2 fois. 4e fois tombe parce que il y a 2 fois on a maman. Et ça passe à ma mère, elle est en Bruxelles. Maman ana ma foute maman prophétesse na pêche moto trop. Parce qu'on a Bruxelles pour la Belgique. Donc na 4e fois nango 2 fois na koti na zui moi ba poto on a petit ba mosala makambo. Souvent mère ba lembaki. Après une fois, ils ont dit qu'il y a Aigle Moko. À copain, on a Jomo Boye, mon amatadi. Donc, il n'a pas comme on a foulé pour à ça, maman. N'est à l'obéla capo Aigle n'a pas le coutate. Il y a qui n'a le couta, quand ça copain, donc c'est ça. À betting le mois, mon qui a refini à 5e mois. Il y a plein de mutations qu'on a donc, elle a été le caté de faux bimisa. Donc, Aigle, c'est là pour voilà, si. Donc, si la n'a pas eu au saut. Donc, on va saluer pour qu'il monte ma malade de qui. Donc, alors, mon avis, faut qu'on l'acsabola, mon moninga salio. Alors, Babiso, poto, ils a bien. Mais, Babiso, n'est tout cela qui est à Marbotique à la beauté. C'est un moment ça, parce que moi, je suis coopérant, puis père de famille. Papa na Archange, papa na Céline. Donc c'est ça, donc je suis là passer à Banangai, mais dans ma chic débat, je vais appeler la classe P. Donc c'est ça, na Mariam, na Pessimbote. Et alors, nous avons ma camoté, il y a un petit calagabon, un petit calagabon. Donc, il faut que nous ayons un rapport à venir à petit. Si nous avons un tout la mère, il y a malam, le coin est presque petit, ou bien le coin est Teresa Chou. Donc c'est ça, donc on a dit qu'on change ma cam. Mais ce qui est aboyé, tout le cas qu'on zonga tant que maman voilà, on a reçu mon coup à l'action bolingo, l'homme qui te s'attachera. Babi c'est une question de il y aura plus chat. Nalanda ote. Donc il y a donc bien accueilli. Mon carame quoi donc va dire donc appeler ma cam. Il faut passer ma cam, c'est ça. C'est donc voilà, passer ma cam pour ma cam bizarre. Tara Aigle. Sikoyo apport na yo zaka nini na
mouvement F-Victime. Bon, ngala F-Victime, tant que la famille, F-Victime est la famille mounene. Donc, biso, tous les frères, les miss, les amis, ont grandi ensemble na Aigle, mon patron, mon boss, ça n'a pas ça, mon thème, nana ketchup, bafana, maman na Marco. Keina Vichesco, donc ça n'a pas ça, donc maman na Marco 6, donc sur moni lelo toza awa pour atalaki netinga le sainga binanga tu mérites na memo mikili. Donc déjà c'est une bonne chose, donc c'est ça. Donc et puis en plus il connaît ngo donc maman pe maman Mobutu maman CC nana ketchup bafana la ta olympique les qui a bibishi makope bana BG donc ça n'a pas ça bibishi makope diana kin na Kinshasa donc va préférer qui peut va non ne papa lobby donc faut ga okende mais on la yaki donc on a quatre air victime na portaka toujours kaka cause la bien encadrer pe ba mission ba petit na biso na ba leki na ngai o ba sala boulot ba côté la pe mais ça sombongo na ça toujours na bango moral ko pesa mon physiquement so eloko ezali dans so ko aider bango pe en plus tant qu'il y a cop na biso donc biso veut dire toi train. Donc, ça veut dire pour battre la coupe. Non, pour battre la coupe. Pour biso toi moto train. Talaka timbaka moto train. Moto train et ça na chauffeur moko. Biso toi le quoi neti wagon na biso chauffeur na biso ezali quoi na fali. Toi na kata wagon. Et là qui t'a raté parce que tu travailles na kata train. Et là ba toi qui t'a raté le quoi neti ba zebola. Neti ba zebola, ba mandona, neti ba yuda, bazo kitaka. Bon biso ba kolo train. Et là ngo ya wili ko. Biso ba kolo train toza toujours car en forme, toza toujours wana. Tozo kendaka kolandela kaka cop na biso. On a cop na biso ati, cop na biso veut dire oh ça la biso po. Le lui c'est bon ça. So fallait le loti qui ne musique donc biso ne muto ko telengana. Donc on est vie nedi empire ba ku betelengana, pepe kala do ba tout telengana do biso ko telengana. Et alors tango ayebike a sala kango pona lobby nango ezala bien pona biso lelo yo akana kango. Donc tout autour na yé faut profiter na faveur na saveur na tant le les œuvres de saveur alors donc biso le lot aux en miki c'est ça. OK. Alors si vous trouvez bien aux zonga ouais si na zonga pour na zonga ya tona ba novembre tona ba programme et bi to baxi sous moni tant que ba edo ba c'est une question d'organisation et professionnalisme putain timba to beta Stade de France en 2025. Alors il faut qu'on côte la musique dans la province. Donc nous avons ça makamone zakaye. Donc musique avec les côtes dans la province. Mais là qu'on a Kamwa na Lyon, na Nima gité, t'as na moni les boulou grand les boulou. Na bi Nzambe sunga biso. Yo moza di boso aigle, mon père c'est ma aigle. Tout le monde a makam. Na kotandule na bimisa ma misu. Na bi ce n'est pas possible. Toyé Bordeaux, na comme équipe d'avance. Na ba journaliste na sala be mission na Bordeaux et on a comme équipe d'avance on a tali organisation à Bordeaux na monaka na massa na parti na chopo ça na passer na Kinshasa kuna donc ayebisi ngabi ya we kotonda ngabi ya bangate wana mpepe wana aigle ma papu zali tant le bagi melulu se bandi veut dire melulu zo continuer ka tu es sous na Liège même festival KO tombé na garde corps ya soda ya mundele Azobina, la vie est belle. Donc on comprend que oui, tout ça na neloko moko boye. Donc on néglige à côté, nzamba tinde la biso. Qu'on néglige c'est trop dire. Nzamba tinde c'est cadré. Pour moi c'est ton okindara pas aigle na palais. Et quelqu'un me repose avec papa Faustin Poupa. Na maman la biso Monique quelqu'un me repose papa Faustin tout n'a rien, tout n'a aigle. C'est qui encore? Il s'appelle Faustin, il habite à Matongé. C'est mon frère, papa Faustin Absangaï. À l'époque, garde ton frère bien. Donc, tu gardes au abisso trésor. Nabisa, tout est à cause de na sima na ye na liboso na ye, maman na papa ne batal ngwa moi na bam. Fallait c'est un bras pour ça. Bon, tous les dans le monde moko boye, Congo la biso tout le monde c'est trop dit Congo la biso Congo moko boye, balinga ko indima motuté, bandima après. Bah comment comprendre wana obo ya ondima numéro 1 na Congo na monde na Afrique na biso mobimba c'est fallu pour qu'il cap la merveille papi c'est ça. OK voilà alors tout mes canaux de proposition qui tourner na bino qui je crois que au niveau moins 4 concerts et les qui ouais c'est très bien vraiment donc na monaki et le moro boye na satanda qui na ngoti
mais na moni yango sikoyo ke tozana mutu photo batele madame tango joka kabenge la mati na podium ve joka esalaki na elengi tango toloba donc makambo se makambo fekaka to bando lubaka pour notre sentiment toloba makambo ezosalama donc tout tournoi kobanda Bordeaux kobanda Lyon Bordeaux na Liège titoke na Italie Caro no senti que masolo qui tokos d'auto sepeli ba tutu ba sepeli ba même tu to maxi ba date en novembre to zo soir pour la date to maxi c'est ça oza kimo zo le bagabo e kata zebola bon zo bagana mais kata zebola ba zebola zali na soyi ba zebola bien zebola ba zaka ba tumo bo ba zalo ko neti ba malanda ngulu yango mona ke to blingi no wifi veut dire que no wifi to boy donc le corps télécharger il y a $10 na yo so esili lio mais yo moni makambo nde le kana Kinshasa parce que yo za vrai congolais vrai soldat papi na 25 ans sur 20 ans sali na kati ya Paris oyebi makambo le kana Kinshasa biso le sali cop na biso to lui to kobeta les 9 les 10 les 11 barbecue double marty 48 heures zebola pas landi oh soki ndeni ah mais zebola yo yebi malanda oh yebi zebola bien zebola oyebi bien azali bumulo kwa nkewa lo kwa veti to boy mutu moko lo kwa ne actuellement dit l'île de Congo kataye kata zoba kata maluvu wanga kataye yala kauka matonge ko bossa na bino yeyo merci pour la banderole c'est que quoi ta maja base d'actualité président Yahweh Yahweh yo bien la banderole mbati mais non mais parce que moni nazo bana OK tant on va cette question le garçon et le professionnalisme tu n'auras pas aigle donc o isala maki et ça mi bongo po na yebi oni na sali na kata Congo siko kata zoba kata zebola yengola sani ba o kata blo mais maluvu ngate mais yango la bisi OK na lobi na yo eloko na bisi yo OK yango omona kana zo bandela trop également c'est une question d'organisation et de professionnalisme tala littéral na yo sala di kambuyo sepeli o yo lingio sala na kata mbu na kata musique na yo biso egla kendara boy yo lingo landa ko diembela no wifi papa no wifi ngayeto akoba raison ki ça ozo web yo malanda no wifi kata ye ayaki na poto na bazebo na ba mandona na batobisa banzama na batobisa timbaka bible na banzama na batobisa mamu ya sala na bible tala histoire bible bazambala na batobisa siko kata mais oyo zo mona makambo zo sala ils se pelisa nango batuté mettez-moi malanda.com yala siko yala ngala sani yala poput ah baleka kate basakana kate ata bosangani combien boabana ah kata zebola tala tout refait ndenge okoya o santani te tout refait babanda ko basala kyongo mwanini po bazebola bakende okanga ba photo kuna liko nango tuna ngani bakende kuna Suisse bambasali kion bino bokimi ndeni bokoti ndeni na mboka na limbola bino te bali na 8 jours quelque part do bazebola balandi mais ya pasi te eza vérité papi mutu asala lokwa yo aolanda yo mpo baboulot osali bapeti ebele boza na Kinshasa na kati ya poto baolanda yo balanda yo mpo yo osali mosala oyo lelo te elo eza kaka mayele kokreaka siko biso tokreaka siko nani alandaka nani mais kasi zebola totalandaka biso te bimishe makope moi makambo onde ezalaka kokodila so opera beseka nde balondo moi mama ozelaka au sein du groupe victime makambo ozoleka kuna eza nini juste nanani mpo biso toza bato biso tokoka likambo ezoleka entre binoso na yorobo asali nanani tambwe non comment est tambwe comment est tambwe ancien militaire Kadogo Semba Maluvwanga Mandia na babwati tu ya Kinshasa Didier Rissel omoni tambwe ngonde o mamolo bakina ngapona tambwe ye azane le mouvement azane le côté je m'excuse les termes na yebité ce qui osana problème na mutu ya bureau par exemple pour moni
et bon be 52 to kendaka nde to yaka donc biro ezali biso to na biso bato to yaka na to yana mvana biso pona ko encercler ko contribuer na ndemo attends ba tang yaganga et armée c'est ngande balondo biso yo apati na chopo ko vosta pour armée makasi pour koyana ba j'ai kututé donc garçon on a tamboué moni voilà moni garçon a tamboué alors biro timbela quelqu'un ani ku mandataire ne aboite ma ba to akaba sauter na kin aninga ye na ngoso na mouvement donc yaki na yimba na momba ba yela ka na 54 visa wana bayaka azongi aye lisusu ye lisusu ka c'était azo visa felete ye c'est militaire et puis Kadogo Semba baza belé na Kinshasa donc moni baza bola ba yuda baza belé to non c'est ba yuda na calme les balobi ba yuda ba parce que mais eloko non écoute-moi s'il te plaît yo ba bemé na poto singa aigle même na poto a conseil na sauter quand même je suis grand garçon puis responsable père de famille na ko fa na tapa ma chérie que s'appelle comme maman la biso na commune maman Liliana ah na dali camarade na ye habité na bomba na ngata ko vosta pe na epa na ye alors ngasko na rolanda ka aigle tisi wa et puis aigle ninga zana occupation na état apesi au pas ndé alobela nga na parler abina sali yango po bosalaka ba tout autour bo lunga bo c'est développer pour bana na bino pas à l'aise et na ko la teka les boum passe aigle non pas comme ça yo ozaka na kopote batimbelo ke mandia bakundelo pour me bembe deuxième bembe bakundelo troisième bembe bakundelo na quatrième bembe do yo kaka na bembe mbongo fallait zaka mbongo kundelo bembe mon frère mbongo fallait mo kamba kundelo bembe te ndazo bisa okanga oda talelo ata eloko osala ba osala eloko te awa aigle ma papa ko fina zila tozala ka ata neti vie ona mutunguba apesi mbongo financer ata mutunguba financer eloko te ata mutunguba a financer nabi eloko mona obisa yo ketellement reposer mango to no papa lo ba fala sa ebinyoto eloko so ko ebete maloba mowe yango biso ba matongo to nango tout le local ba sepela ki to mona ki bendo na Lyon a rénové a rappeler ba mélomane ya bonne musique biloko papa donc ezaka mayele ya kolakisa que c'est une question de garçon et de professionnalisme tamboué azam l'autre côté bana poto na yabi ke poto ya nango sangisa o tano wa pied soko yeka poto OK batamita na toilette osali no vie osali ka mo mission ba vie bozo ayeka ka bongo mais ke bana ba warion o balinga ba no visite donc balinga fali bazara na kata Paris o sala biloko kenge mais soko osali ka va visibilité ressemble po biso katina na été auto de bana archi faux ay tuna eso ya binda ka fali yeba kutana kana ba rotana ba tout le monde allo position président zotala match na rotana boyembango fali tuna ya Alexander ka fali soka yebinda ka ayebi siko mambo na solo président bato ba ya poto ba ya poto ba yebinda ka aigle ba kota pe kuna te assez méfiaka mon mobali on attend ba fali tant petit nanga bloqué bolo mama merci pour na musala et puis Dubaï et puis petit nanga tango fort fali zala mayele yuda teka yeswe ndila nzulu ndila lola eza facilité mais yo zui chance au kota kuna zala mayele ba oyo yo kwa nana na bana na yo kuma na marko bangonde oyo ko cha motema donc veut dire timba pichen yuma ona tambwe aza elo côté ba weli pe likamuna mutabiro te ba finir azo bena 12 qui tokos ngai jusque là na ba futelo ndako na bien siko likambo ba nino ndeni mais bana ndenge ni tandis que ya yena ba bulu ba pesa ka ye kaka ba futelo ndako na poto oza nani il n'y a porta pas fali il n'y a porta pas prise mon boss il n'y a porta bon apporter le côté pour apporta et le côté bola mon kaka bon o ba ki on a sus ba ki ba même boto ka ba mec coupe belette ezala ba monsieur ba ezala ba chroniqueur monsieur ba tika le monde a fali na ba tika le monde a fali place ça na kate ba tika pe ko monter ba car ba ret car place a Edi Badiata ba yebo donc il y a pas s'appellera merci Edi Badiata mon directeur pour na tamboyona mais nzamba za juste picha nzamba za juste le longa na zana yo so confiance le logo moko boy na salo mabe ofandika silence focus nzamba ko tunanga
Tata, nzamba juste. Visa on soit qui le baga boki nguna na Paris. Ce que zong na aucune total pas sur monter là. Et quoi yo za trosi. Mutungu batindeli yo. A poster yo. Mais mutungu ba vie mo ba problématique. Tout ça na vie mo problématique à part vie ça. Ah bon? Ouais, vie mo problématique. Oh. Vie mo problématique. Vie attends, vie wana na to expliquer vie wana attends lobby na yo que merci coup chapeau pour na fali. Tout ça tina noter. Et si d'abord il y a code de voyage de Sana Simo Gimbangu, au sens où déjà, bah il va au Makolo, fallait y va au Makolo. Donc biso doit tout être na kuta kota makam na bisote. Sala makam na ondo kenda ka pa zebola. Mulili, ganga no mulili na. Oh mulili so rabino. Te, yende. Mulili so. Non te, sote, ye akena ma mulili na. Kasite, akumisi pa beti des arts. Ye zaka bongo. Akumisi pa beti des arts. Ya sumala banganda fort. Oui, maman, c'est na ndenge mabente moni tozo to ba makambo eza réel. Et on mettre chabet de buissa et ça là passant. Bouya mayo la tozali na ye bi ye moko ige nouvelle la. Abo c'était mon président. Jean-Marie Lukula si il y a des 40 ans. Mon député célèbre Yafuna qui s'est Mvwanga, petite sœur député national Yafuna. Bato ba sala pour na peuple. Na kati ya Congo bazo zunga pepe à l'aise nazo expliquer OK to solango déjà wiklo bateau bazo luka ba ya ba sala ilo mo futa fali ba ozwaka béton pour moi na ezakutu mamako lo bakuti. OK donc sikoyo bo suka ndeni dossier ngo ya tambwe ya na bisa yo zamba na zamba eloko ate eloko ate aza eloko te na zel sabino non te eloko tungisi ye kaka eza kaka ndenge ni bapimeli ye bapesi yo place akolala na petit fali mwana ngani yo lingo compliqué petit wana okanga ndako ya yo pete oh bomba biso kutu bakobombaka biso tomilukelaka bongo yo bapesi yo visa bapesi yo sundako bapesi yo supesa ofanda ye na nani ça et l'autre côté et puis il fallait tout na Congo mobimbo ko tam sa micro na ba tout ba travailler tout ya ba ça na ville ba ko bisa yo na ma mema ki na victime na victime mutaya na nani mutaya na nani mutaya na di badiata bazoka ya déjà quand yo pesa moto mbote edi badiata motema wala et puis moto lo bana edi badiata akobokola epo edi baleta bokono ana mona bonne vie yé tout n'est pas na bon adresse bon wapi tout na tambwe pas na yamba tout n'est et pas ko ça le coûter mon quoi otanga yo tanga mais ba mona yé bon fait yé ça comment na etambo na français oya comment on na français oh yé ça comment a comment mais il ben ça na petite ben ça na plateau na comment ta comme na soka yebi ah nzila zulu nzila velele omoni kolobaka eza sentiment mais photo est bien fali mais tongo kanga photo moto ça kanga photo alors quoi spectateur yo kanga photo na aigle ya gabo ya kanga photo te ino ba kwa kanga photo ba onde ba luka yoka poko no kwa lingane makamute ba wa ne ba sa charger na ye so batu nyoso oyo boza ko oyo ebebe msula yaki suite pesa Karine bien saka mais saka na yo mona maintenant na bisa yo eloko moko galaxy bino c'est wakana be moto na tembe pichen visango ya yeli visango ya aigle pesa ki oh omoni na visa la ga mona azanga ne munga biye omoni bola moi ezara mabete motema molamu ezara mabete ye sorte de cabez nenga memi manike mais et actualité ezara moko na kati ya Congo oye bien Mike Kalambai na bomisi bato so monte que ça ngolo côté ça ile côté oye na moto mais Mike Kalambai mtabomi actualité na koto kuna de cette syndicat tia abomaka kakabu loboko tuba ye loboko do tuba loboko zo tuba ezo ponate loboko zo tuba aigle zo tuba aigle zo tuba aigle zo tuba loboko zo tuba loboko zo tuba loboko zo tuba
oye na mutu actualité zate timba oluki okumisa toyebisi bino ka no wifi mais quand même aye poto quand même ça to boy na biso to so mini mutu billet mais visa on azwaki yango azwaki visa ngo wapi na victime yi basala ki reconnaissance pour na massa na biso que on pose la paix babia bon tama molamu ya fali atali babia ndeto zaki na babia ndonga na mouvement habité aza veuve camarade na ngai babia to bosane sika moko na aider apesa visa na alela na aéroport botala bango cha film omona merci fali merci nandi marketé l'échec ya avion mais ngana tikala l'échec ya avion bango je sala pas ça qui nzora merci beaucoup na oh non solo belanga na wuklo na comprendre que ça solo il y a za na liboma bayene na liboma oyena liboma penda bayena liboma bayena liboma ah kolanda te et la blonde se baye dinga okomodo basiko tout le monde ba professeur muso avant kende avant tant que ça biso abaye ba tirbo fort ayo pese soko kota suka pena nga un professeur moko ya aspect ça biso cours à comptabilité pour la marketing ah ça soit bien tellement ba fille ba seka seka tu connais l'histoire des chiens fille na lo batabi mbola la maman ina buzoba donc veut dire que timba liboma aye donc mutu fazo mayele mutu sa koza mayele mayele koza nango mayele wana kaka aye nango kaka pona nini aye pour amoni que ah te sona mbeli badingi mayele oya wala liboma actualité likona ngo ebomi makamunyo surtout mais bon aza mututa aye na liboma nde Adrien Mandeba, l'international Adrien Mandeba, Mukonzi à Paris, Nakati à Evry Koukourone, et puis Clarisse, petite époque, on a Evry Koukourone, on a passé un beauté. Ok, voilà, donc tout progresser la parce que tout comme des tout ça, mais na bateau sur Moni, Kouloutu à Boania, Vinabiso, Kofero Mide, pas au Mukonzi. L'équipe quand même a félicité D107, a félicité Petit Naïe, Aigle. Bino, Bomoni, on est en temps, ça veut bien quand même. Ça veut bien quand même, n'est-ce pas bien? V. Kendeka Koto, on a bisoté Toboy. Kendeka Koto, Kendagawana. Kendeka Kota Moulili, bisoto boy. Toboy, Penda, Toboy. Bon, on a préféré faire Johnny Kokeye. So ya kita fait Johnny ko ngana ba fait Johnny ko merci pour. Na préféré fait Johnny ko ke vi wana. Te asali lo kota. Te toza la tina nango te. Ah non mona makambo. Que tout le monde répond mango to sous fait papa wemba. Ata yembinyasa, fala sa yembinyasa. Et ko ko yemba so ça te. Ve beaucoup la baro déjà. To boy na biso yi yo ah. Bolo la ye yi o ah. Ayebe le côté. Moussala na ye kaka kende mano mama Cindy to atina kuta yote to atina na ngote yo sa beti bongo ne ya so bisoni fala sa asala loko mo code de viage de sena ki sino ki mbango asabi maye déjà to atina kuta te système attackinga tala ka simate non mais quand même faut que ça quand même moi te to bon ité monitant mutu abandi mabe to kenonka bon biso ba les na chambre o teka kraka pa ya lokolo et dabetio katuna et azoye makasi mulili do veut dire que mulili za trop le coton do veut dire timba biso kuna mwinda kaka mwinda kaka mwinda ya fali betelanga zebulala di ya fali katelanga yete kanga klebo wala catch o baka ongeza kata melo bala ngomete matuda lengole et ça là pas ça mettez ça paquet wa Congo na matonge ongeza katame fali zaka na ongeza katame o mona dite et puis likolo na ngonani entraîneur na ye Martin Bakolo et ça là pas ça champion du monde azo beta kaka banga yeda okoleka wapi ze bola nzambe na gaye yo si okoloba pela ko wina tiki musique noa mungulu wana melaka na gena bololo wana kotonga batu na veni okosamba aba lekaka te aba balekaka te noa mungulu wana gena bololo ngayo zelo yoka
bien. C'est là non ça là mais yango nazo ebisa ote kata sebola wana yaki na bazamana batobija na mamando na yala popo basi wapi mitayo ni ngai boya yo tembe te yo tembe Kovo Star yo qu'il fasse te on a tenu qu'on a encore marqué Kalamba to kunda de bibembe to la gérer ka to kunda bibembe la Congo le raba ni to kunda bibembe la Congo to soutenir dans zamba lam bon ngai retour bientôt là na osonga na ngai pour na osonga yo ko to donner aéroport mais là on va plater poids 23 kg 6 4 pour la vérité muso to la lokuta 4 23 merci beaucoup Fali Poupa merci mon patron mon boss oh ça il fallait qu'à la ya et ça sur la vidéo muke la teki na luki bien na zongi donc ezaka ndengona liseke kota maja liseke kota maja zaona cop na ngona pe cop na ngaya ngona liseke kota maja zawana baza actualité ba ebinga ne ça ka donc ba ko sangstra Kovo Star zonga mikil donc blague té. Voilà, Maître Chabert de Bruxelles, Topissio Motebele, apôtre Bolavi, de Bruxelles. Topissio Motebele, tout pour notre aussi, ça n'a vu au Bossani, la Myria. Au Bossani, domaine. La Myria. Yemogo moins Maëlle. La Myria cosmétique, Nakata Liège. Donc esthéticienne mongo boye azina makambo sika ayiko bongi sa scoliège na makambo soza na posa oye manzaka no maluvwanga et kuba trop la Myria dans la cosmétique donc yede na Liège on a kuna do sepeli na kata bise na Liège sepeli et puis Kadi Kabwiku petite sœur propre petite sœur propre Kadi Kabwiku petite sœur notre côté oh, Clarisse, Clarisse. On a petite sœur, on a propre Clara Makembi. Clara Makembi, moi, à Liège. On a Clara, il y a Katia Eviko, on a Katia à Paris. Il y a moi, on a Maëlle, donc petite sœur, moi, on a une idée à la Katia. Donc, Tara Lobby, n'a pas nièce dans la pasta. Améria, tout ça, tonton Kofazonga. Améria, c'est la pasta. Et puis, Neve Nanga et Susu, mon amaïle, donc, c'est ça. Voilà. Dessiné. Merci à Bilona sur le coup de la division, Zalaki de la division Kovo Star, Yazali, ami proche, il y a Fali Poupa, prévenir Moni, Fali tellement reconnaissant, na bateau, l'IA Fufudama qui ensemble. Alors, il y a un bango beauté, il faut nommer gardien du temple. Oui, voilà, on a balondo, comité de recherche à mouvement. On va la malheur, il y a un problème. Chef Tino. Je crois que c'est 4 heures pour la il y a aussi l'Italie. Moussala na mingi, Isala Mangatro, Libanda, Moussala Lin. Voilà Maëlle. Zako Zonga, déjà très bientôt. D'ici là, votre Malam est resté connecté sur Tolobe la vie officielle. En tout cas, bon voyage de Zonga. Merci beaucoup. Ngapenayo, Nandingo Yambingai, Papi Tolobe la officielle, Ndingo Bozaka, Mouter Malam, Boyambinga bien, Nabaye, dans nos hommes, et puis Namoni, la grande dame, taille olympique. Moi, c'est qui tourne à côté, on a un confrère dans les concerts. Donc, on veut dire que c'est que on est organisé. On a habité, on a mon tableau, on a malou, on a habité sur ça, on a toilette, on live, on a toilette. Quel ban a live, on a vu, on a béton, liban, on a. Ah, bah les gars, tout si ça n'a kataï, tout si ça va. Aussi ça va, yo kataï malou, on a. Oh bala matonge balikaka kata ye maluvu anga ekitsemvuki ya la po. Merci beaucoup. Nakoka mwe mami Jean-Willy Ababozikiala Batina Pichu Nakoda na mokili ya se. Sans oublier Mergetri de Amore.
zele yo skrame papa mapasa omoni Genève yango ndenge nini si nango de makulusu namondi yango kitoko me baza ya kotinda